Bonjour, nous sommes arrivés à Kono sur le monde. Il y a solo et Zali participer à Mingi comme on a monument munene lokola Ndaya Mutumbula. Aza vraiment gravement malade et que les Congolais tous à l'indifférent, ils ont bien été. Et qu'on peut sa courage à Tamukete, na Baïbazo Beta Lelo, Oyo, Lobby, Nabango, Bakomo Nangope, flou. Il y a un moment où il y a un makasi kozalate. Bandaya Bazo Bakou. Tilelo mutu akokana ndaya azalite na football africain na CAN na babi oyacha bota la image ndenge sans rival to kitaki pona hotela ndaya Mutumbula gravement malade ndeko côté la wapi okozwa photo ndenge nini état oyo to kutelier ça ne va pas papa maman to yambi mwana ndaya Mutumbula ye moko oyo auti na ye na Congo azawana mais pas si peu mawa parce que tant on a lingina tout na ye question abandi kolela état ya papa nae et puis et ça là qui vraiment malamu ta kokina kolobati akokina kolobati mais numéro de téléphone na ezawa na boko muna ki to bandi interview mais et comment na sukate to kataki parce que on n'a pas pu état ya ndaya isalinga pasi isalinga mawa congolaises et congolais tout le kata moi 100 reine moi 1000 moi 2000 moi 3000 papa maman surtout ba besoin d'Afrique du Sud d'ingénieurs, de coopérants, de businessmen, de docteurs, de tout le monde. Nous avons un numéro, nous avons un numéro, les numéros ya mwana ya ndaya mutu o azana na hôpital benga pesa contribution ko zala bien mingi surtout mabele Afrique du Sud naya baye na malade en Afrique du Sud toti kazonga bongo sans contribution na biso ba congolais ezama bato mbongo pe bazakala mboka oyo bozolanda ngai bato mbongo vraiment Jean-René Golo Eric Dienga King Salomo bato mbongo boze belé bo assister Ndaya Mutumbula aza vraiment mourant il est très malade vraiment baino so bolinga kabali na France Belgique États-Unis Canada partout bo assister Ndaya Mutumbula numéro ya mwana bo benga ngaite bo pesa quelque chose na Western Union et kosala bien mingi akoki kolobate mwana ndaya bandi akoki kolobate moya kolakisa ba image tina suka ezala kité total nano Richard Nime olinga kabale mingi vraiment tala etanda ya zanango esali passe mingi tolanda merci. Alors des salutations vous tous qui nous suivez de partout. Nous sommes à Johannesburg, nous sommes tombés na Kozala, na Santon Medi Clinic, et Sikawapi, Nelson Mandela à Kotaka hôpital Awa Pende, il avait mis fin à ma journée, c'est-à-dire à Koufa Kikaka na hôpital Oyo, il y a Medi Clinic, Oyo Babengi, Santon Medi Clinic. Bandeko, Toye Kosala Dini Awa, Toye particulièrement Kotala. Ndeko na biso congolais oyo monument makasi ya football depuis que le Congo est Congo jamais mutu a yebana kosala ba exploit oyo ndeko na biso to bengi Ndaya Mutumbula asala jamais l'homme de 9 buts l'homme oyo le plus grand buteur na CAN oti lelo azali jamais mutu moko ta kokana na yeba eto basala effort ba Didier Drogba ba Patrick Boma ba Roger Mila ba komate plus Ndaya Mutumbula akoma gravement malade ndeko na ngai aza très gravement malade namoni ngai moko ndeko esalinga pasi na motema makasi pasi na motema ndeko bozomona pembeni na ngai azali mwana biologique ya Ndaya Mutumbula mwana na ye biologique yende a ye na papa na ye awa na Afrique du Sud précisément na Johannesburg. Alors pasi na motema ezali nini ezali Ndaya n'a pas été seulement pour la famille, il n'a pas travaillé seulement pour la famille, il a travaillé pour le Congo. Tala état où il y a commis dans le monde, papa ozuta langai, Ndaya sepeli sabiso, maman ozuta Ndaya sepeli sabiso, pour la molingo ya Congo, et pour la molingo ya football na biso, tout ça a quelque chose pour le monument où ya football. Et qu'on puisse appeler, nous laisse makasi, habite à peu bas vraiment, après ça Congo coupe. Pour y que Congo est contre la reconnaissance naïve et qu'on puisse appeler ma cambo et qu'on puisse appeler ma joueur na biso nyonso boyebi makasi ba mombeli ba beta vraiment balle ba pesa Congo coupe pour que lobi bayebi que ba kozala tout Congo kozala reconnaissance na bango mais soki to ko négliger monument na biso football oyo aza vivant to ko négliger na état oyo aza nango oyo et qu'on la passe et qu'on décourage peu de l'élo. Papa, maman, Ndaya Mutumbula est encore en vie, mais très malade, gravement malade. Na Tokumaki sur place,
mais na déontologie musala oyo jamais caméra ekoki kokota, jamais pe moto koki kozwa photo na état oyo aza na yango. Alors commenter mingi ya kosala ezate mongo na poto. On a remporté la coupe. Kipongé. Ballon récupéré par Mana. Ils ont mis plusieurs heures pour se rendre au palais présidentiel où le général Mobutu, le guide comme on l'appelle là-bas, reçut le fameux vase des mains de Kidumu, le capitaine. Les groupes avec un seul ballon, c'est Kidumu, Ndai et vous Mayanga. Partez à droite et formez un groupe de 3. La presse se charge de survolter la population et de lui faire croire à l'invincibilité de ses joueurs. Le Zaïre se voit déjà champion du monde. Il est vrai que nous sommes en Afrique et que les fétiches font partie de la vie quotidienne. On croit facilement au miracle en Afrique. Seulement voilà, les miracles sont rares en foot. Les nations européennes et sud-américaines possèdent un bagage que le Zaïre est encore bien loin d'avoir acquis. Le manque d'expérience, la méconnaissance des ficelles du métier, le rythme de la haute compétition. Na Jeux olympique, na Coupe des Nations, tout se terminé. Naza votre côté, on a